Matondo bandeko balandi ya émission tokanisa mboto mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolandaka biso awa na République démocratique ya Congo mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka polamba ya yoko lisusu tomeseni koloba manaka yeko yako mabota mabino na tina se yoko koluka kotongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo porta mwantango moindo azeko tambola na kozanga conscience yango moindo aliaka na fulu yango moindo telelo azeko lata basuva toma ya tombola soko baloposo mosusu bakolia nzoto ya dendo bakotindela yo bisuka soko basusu bakolia ngulu bakotindela yo makoso talantina nesonganzina fumukusu kia muzana panda na ngola bayeli susu bongo kokoba misala ya 1921 po nini te ngunza ya religion africaine bayeli susu kojongisa moindo na esika bungela talantine sengi na biso ko kanisa tokolikia mposo eleki to mekaki ko simba mwa makambo mike to talisaki lolenge kani na mboka na biso éducation système éducatif détruit kozala ya bato tolakisaki ndenge nini colonisation a s'exprimaka na bizaleli misato na politique na religion pe bongo na science lelo tokokoba bena likanisi na bandeko bokomeli biso sujet na biso ya bilembo bya bonzambe kati ya bato silite bo comprendre biso to simbaka pe baspe mosusu kolandela ba demande ya bato pe mituna ya bato yango lelo to ngaki to meka lisusu kozonga na ino mwa moke po bokomona ke atatango toze kolobela kaka bilembo bya bonzambe kati ya bato ekokumbaka biso kaka na mai to kolobela ata tango tolobelaki système éducatif justement ze kaka bilembo ya bonzambe oyo bonzambe salaka na biteni mosusu kotombo lokwa tombo ya bato lokwa kotombo ma ya bato oyo bonzambe ze ko sala na biteni mosusu lokola avancement développement ya bato et pas na biso ze contraire et pas na biso ze contradictoire c'est-à-dire kuna kotomboma et pas na biso kokita kuna lipamboli et pas na biso elakeli kuna succès et pas na biso na ebite sokona loba kozanga succès kuna bokasi et pas na biso bolembu faiblesse toze ko solana nande ko ngai moko ya kolma wana penza lipasa tata lubokolo na pesipe mbote kuna na mwasi na ngai Zuzu Muzembe Zuriki pembote na bebe na biso ya sika kombo na ino djwamite na ebike sélection ya ba kombo ze na ino ko toka kuna tolobi boye bolamu awa na mokilo ya mosuni ya bebe na biso ya sika oyo kaka monaki mokila mosuni mokolo ya lobi eleki tango toze ko sola nande ko wana masolo ekolaki to kotina masolo ya mabala ya mikili ya poto bande ko ngai depuis un temps tango biso ndeko ndombele to lekaka liboso na bino sauf que tu auras toujours mal compris tu auras toujours incompris surtout na bandeko yo bazei na ino ba fani ya christianisme ba fani ya ba religion importée baligite boloba oyo yali to oyo bango bakosalaka eze ko déranger pour nini kaka vérité nde dérangeaka te vérité dérangeaka bena moto yo alingi ko se conformer te vérité dérangeaka kaka na moto yo alingi betikala na molili po soki ze na moto yo alingi abongwana abongolezaleli
vérité ko dérange ka été vérité ko tinda ka yena réflexion mabala lelo mabala komi et comme business mabala comme tout banini eloko ezangi ntina na biloko mingi ya mokili bato balingani na nzila sans pour autant bayebana pourquoi balingani bakomi ndako moko sans pour autant bayeba pourquoi bakomi ndako moko mais biso tolobaka wana plus ezalaka baeffet biso tokoramener bino aske bomoi na bino mobimba bozalaka bato ya kotretaka bacause et non baeffet ndeko mosusu alobaki na nga lobi non en Afrique pauvreté za cause ya ba séparation ya ba divorce mingi ya ba mabala ya bato tokosi tondimi tokosa kaka tondimi vraiment wa pa na biso pauvreté cause ya ba divorce mais total asika mabala ya mikili ya poto c'est vrai c'est mabala pe ya ba riche te mais c'est mabala oyo moins lipa moi elamba moi nini condition de vie et moi moke ya mais tout la mabala ya kuna kutunde mabala c'est vraiment purement loisir ko le kawo ngana na différence ka penzato mode de vie ya ba indo batikala wana ba indo bakenda na mikili ya poto pona yebi système ya loposo pembe e kangi moindo en général atalité moindo te soka pesi moi condition atiki moi lidusu ya kopemela na bayeba zepa na ye po ze mabele na ye alingi penza te moi différence wana elakisa mais système eze moko bayindo na États-Unis drogue masanga bondumba sport esili bokenda botala na elle politique soko izena mo moindo azena elle scientifique très avancé ou ana seke ba travailler cerveau na ye lelo ye moko kolinga kututa mibenga moindo po ya bango oyo ba yena bilembo ya makasi na mokili ba valeur bango fo ba depuis Afrique ba valeur bango il faut ba komisa ya bango le reste oyo boze na ino kaka bongo wana basangisi bino kutu boze koko est vrai na motambo bango batia moindo se retrouver te moindo kanisa te moindo tikala kaka moto ya milangwa moindo tinkala moto to eloko ezangi ntina na mokili lelo toze ko mona phénomène divorce phénomène séparation na mikili ya poto comme awa na Felika na mikili ya poto ba cause ko kezala nini bato bakabwani mobali alimita mosuko salate mbongo bafutaka bana ekomi pe moko ya cause ko potana entre ye na mwasi mobali alingi ko salate malingi ambiance alingi ko lata pona ye pendant la journée pakoli bipakola pakola pour fa benda ben mpo ya pokwa akenda mabala ya poto eze ko kufa po nini mabota na bango pe ya Afrique soit mobali adefaki mbongo to badefaki mbongo na mwasi mais mobali alingi gérance ezala na libota na ye tango eke ekutani na ba inconscient ya mboka basakaneli mbongo ya yaya epo yaya lokotaki kuna epesi mbai mwasi alobi en tout cas stop soko pa ko bwaka o biloko libanda soko ba ko peso 100 mètres wana réalité ya bino kuna mabala ya mikili poto ezeko kufa po nini basi ba bénéficier na eloko bakuti na mikili ya poto mondele a privilégié ou soit a facilita mwasi a facilita mwana a facilita ebwele nyama imbwa nyau
nyama yonso sepeli obokola exposa mobali mwasi a profiter na eloko wana mobali fois comme avant soka komi avant fois lamba fois sokola basani alambelaki oyo à un moment donné ekokoma de trop po nini ekokoma de trop tokosimba yango mabala ya mikili ya poto ezali kokufa po nini bayebisinga mobali akendaki na Kinshasa atwa mwasi mosusu kuna awa tozali na société ya monogamie ekosimba kutu te malamu kutu abima libanda mwasi abimisi mobali libanda c'est-à-dire kutu na mikili ya poto koma monnaie courante basi nde babenganaka kaka mibali akanda ya mobali moko mosusu atatoli mwa mwasi na ye mwa mbata ndenge ezalaka ce sont de réalité ya bomoi mwasi abengi mbila bref mabala ebungisi sens mabala ebungisi sens tolobi ekokoma un peu de trop biso tozali na culture na biso wana bo ignorate na bino bandeko basambeli lelo coutume koma bondoki bo perda culture tant tozali kosola na ndeko na nga lubokolo tokomaki na esika na point moko tolobani basé ko manipuler lelo moindo partout esika fandi na mikili ya malili po akendaka sans culture sans racine akei maboko ya kofungwa malobi bo sala na ngai oyo bino bolingi bosala na ngai oyo bino bolingi mondela ko joya komisie facilement homosexuel mondela ko joya komisie facilement bande magnétique bino bamboka na bino wana biso bafwa kumputu jamais bokomona kanga na Afrika na bino mondela ko joye mbala moko akomisie déstabilisateur ya institution ya mboka na ye ndenge tolobaki na bamanaka eleki la majorité ya bato bazali kodétruire l'Afrique c'est la diaspora loposo pembe po ya kodétruire mboka na bino moko malamu akoutilize be bino diaspora bato bakosalaka barebellion na bamboka diaspora kopo wana eyelaka bango kuna kopo wana eyelaka bango baindo bakei na loposo pembe ntona mabele ya loposo pembe balobi sala na biso yonso olingi toze sans culture toze sans racine toze nil babandi na enseigner bino bonzambe babandi na ko imposer bino bazalisi bino auxiliaire na bango bazalisi bino eloko oyo bango balingi ozala tomonaka baloposo mosusu baras mosusu tango pe ba immigré na mikili ya Europe soit ya Amérique bamemi gastronomie na bango bamemi religion na bango bamemi culture na bango bamemi ba école na bango. Ce sont là des points clés dans la vie d'un homme, dans la vie d'un peuple. Ba point wana natangi yango wana ezeko sala religion, ezeko sala culture, ezeko sala coutume ya bato, ezaleli répéter yango wana coutume. Mais ngala na kamwaka baye batangi mingi bazé na français ngana okaka moto moso azeko lo ba français na yoki makambo alobité, c'est-à-dire wana français basali na 11h ya lobi yango na 11h d. Mais bazé kokoka ko maîtriser makambo te baloba na yo coutume na yo ze bondoki. Mais tango ba présenter yo biblia coutume ya ba juif, coutume ya ba israélite, tango
proposer to présenter yo Coran, culture to coutume ya barabe ndenge moko na nyongi ekozala bato na bato basé kolia na misisa na bango beyo moindo omizalisi inutile bisika yonso kei sala nanga yonso lingi sala nanga yonso lingi même lelo c'est bien bon naokaka baterme moko na mikili ya poto bato bakomelaka nga ndeko ndombele po yo nano koma mikili ya poto te eza ba réalité awa mboka mwasi asalaka mobali asalaka te poto kendaki kaka sans culture poto kendaki maboko ya kofungwa malo poso pembe basala na biso oyo balingi c'est ça soko totambola ki lokola bandeko notaki koloba tout à l'heure awa arabe bakumbi religion na bango bakumbi bekolo na bango basé ko respecter bakombo identité na bango coutume na bango basé na gastronomie na bango soko balibalia bakolia lolenge balia ke pai na bango basé ya kokangama soude na misisa na bango basé soude na milimo na bango. Mais moi de temps wakendaka na Europe akendengeni fabwanda na kobwaka ngunda fwa kenda ko sala boy identité changer sans spiritualité biloko moko lo bamaka na ino na zo kenda poto na kenda kolia mbala na habite mbala Europe alona ka mbala moto po lia mbala fa azala na Afrique to azala na Europe po biso atoze na sorta bambala mosusu kutungana alagawa sadi sona monya ngona kamo pe mbala ezala ka wapi mbalo ezala ka mingi po bandeko na biso ya bandundu mbalo donc toze na abondance mais nini sala bato bakima abondance wana soit disant baza ko kenda koluka abondance na Europe bilembo ya bonzambe kati ya bato et la kisiko bakumbeli biso eze ko rendre biso ba pauvre mental bato bakena ngambo politique bango moko ba envisageaka ko sala en Europe botala touti na vacances parlementaires à wat vacances parlementaires bango yonso la majorité bagina mikili ya poto bande ko balandi biso tolobaka makambo yoze makambo moto fa kembisa na ino cerveau na ye état d'esprit ndenge nini moi ça se genete a imposer mobali lamba osokoli basani égalité entre l'homme et la femme biloko bango ka ande bakeli ete soki pai na bango kozala ndenge wana soki pai na bango kosimba ndenge wana culture na bango kozala na bango mais bandeko baindo bakena mikili ya poto droit d'honneur existe akate politesse respect et coexiste akate c'est-à-dire kuna na mikili ya poto mboka ya bana na bana moto na moto yana ndenge na ye moto futela moto bia zate ke bana yo via zate papa mato zate donc biso tout za ndenge moko mais ce que pour respecter moto faut za ye moto futela obi te to bosani ba base lokwa to mibwakela ka culture soko to kendaki na nzila ya mai to bwaka kyango fanto to kota mai soko to kendaki na nzila avion to bwaka kyango na aéroport donc kuna to zeka ka bongo basala na biso nyonso balingi te biso to za baindo tata ya moto aze tata mama ya moto aze mama facilement boke na mboka moko ba conditionner bino ba pousser bino vers bambeba soko komi na posa mokando ko tala kutu lisu mbula ya moto ko vivre na yete ata mama ya âge mama na yo donc c'est-à-dire
réalité poto awa eza ndenge wana te kozala ndenge wana ta. Oh, yo lingo faire voir biso que soko d'une taba na Afrique omemi en Europe taba na kolia mosuni. C'était coutume na ye eza mosuni te eza nkasa. Eza nkasa. Mais te kuna balobi na bolingo ya bato c'est normal. Au moins na Macron na tata mwasi na bango na libala mais wana Macron te bango te Europe culture na bango baza mwa moki artificiel to beta masolo ya création moki baza fruit ya libebi depuis commencement na bango bato tata moko ya mokolo il y a plus de 60 ans azako kobimana na mwana ya 2 ans ya mobali même sexe na ye ayoki mwana wana mawate yango wana ndakisa bino il faut bo copier po watoze na Europe esenga ndenge wana bango baza koloba bongo po bakoma te kokomelo bito bwaka ya yo ande bondombele bino oza koloba makambo ya polygamie wana en Europe biloko wana ezalaka tatu za bamono me boza bandumba boza ba monogame mais boza bandumba boza ba hypocrite yango wana boza kotambola kolokota mababe partout milimo partout et puis ba malade partout soko tokei mikili wana na culture na yonso ya biso bonzambe ya biso identité na biso tokozala pe respecter tokozala pe respecter mais ndakisa na ino botala bola kisanga mboka nini tokoki tozala na communauté congolaise efanda mboka nini ya Europe wana esika yonso ba congolais to ba indo bali elembo ya libabe tokotika te koloba bana baze kobotama na mikili ya poto baze kozwa ba problème ya bomoi miso mino batia bakal na mino na 2-3 ans comme na balinette mais pobo memi gastronomie na bino kuna ta pobo memi kozala bizaleli na bino ta mais bozonga na mboko yo na bamboka na bino ya Afrique sika pas chez au rendez-vous bana bazalaka na ba problème a misu te zeba kara ezeba kara mais bino moko boliaka nini tango bokomi na zemi te po bokomi na mokili ya poto matembele comme eloko ya pauvreté wana biloko wana totikela bato ya Afrique te mais bilei wana yango ekangi biso na milimo na biso yango ekangi biso na kozala na biso c'est-à-dire tata keli likolo na se ndakabola bauna kuna soko bakolia soko shawarma soko sandwich soko nini bilei na bango biso bapesi biso bilei na biso ezeko balana na banzoto na kozala na biso endurance énergie yango wana ya biso to akabasuki crepi identité na biso to akaloposo moindo identité na biso mais botala est-ce que bato pe bazwaka ntango ya koobserve mokili te toze na kaneto enlèsement toze na zunguruke toze na ambiance mais ba vie ya bato eze kobeba et shobota na bana na mwasi moko soit bana mibale mais bana wana ti bobota bana wana mibale na mokili bazaki bana te fruit ya amour bazaki bana fruit ya intérêt moko jwa mokanda mwasi yango yete obanda kobota na mwasi moko âge moko na mama na bino mwana ya 30 d'années abimaka na mama moko ya 60 koloba bolingo ezena limite te mais wana bolingi bokomisa yango
wana bolingi bokomisa yango te ezena ba vérité ndenge totai koloba na dobi eshokaka mais moto akoteleme la vérité oyo alingi kaka koba kobatama na bambeba moto ya mayele soko vérité touché ya bingeta mais moto yo soko comprendre tabi mais moto tango alobi boya boy mais ngana yebelaka boye bokei na débat moko pédagogique bokei na débat moko ya mayele ya bwania bosombitini makanisi te koto ndenge okanisaka malamu te kanisela boye to réalité akande boya te vraiment mbalashima na comprendre ça passe bayindo balongoli biso culture ya dialogue tonganga kakaka atali kamboyo or biso bayindo kinzonzi eze moko ya ba qualité na biso sous l'arbre à palabre biso bangote ata balobaki yango na français te biso baki komona bakulutu bazaka na esika mobimba babongiselaka makambo ya mboka ya mabota ya mabala ya bilenge ya société na kimia na mayele na masolo bandeko balandi bato baze ko comprendre mabe bato baze ko comprendre mabe tolobaka yango awa ekendaka net na comédie po bateya bonzambe po bomonake moto wana aze ko détenir bonzambe nayebi te il faut moto mafuta mbila etangaka ye na miso il faut milinga ebimaka ye na matoi akosoli soko neige nayebi te po bomonaka ze na bonzambe te bonzambe ze nature kati ya moto kati na nature soko détruire nature se détruire botala tango bato bakomi kolona na ba engrais chimique cancer ekomi au rendez-vous na banzoto ya bato bo détruire nature bino ko ze na kati ya nature kati na bino yango bankoko bayebaki bazalaki ko protéger ko battre la nature po ba mi batela tolobaki awa na bamanaka eleki lelo ba pasteur bakomi ko entêter basi ba pasteur bakomi ko détruire mabala ya bato okendaka pa ya pasteur ko jwa conseil pasteur sabima na mwasi na yo abimaka pe na mwasi na yo bokei pa pasteur taze ko pesa bino conseil mais c'est ebisaki mwasi okotika la kozonga na ndako wana te na permettre yo te est-ce que bato balingani mbambala eze ko salema na conscience est-ce que bato baze ko bota na conscience est-ce que ba parents baze ko veiller na éducation ya bana te mokili ya baindo eze ko tambola boli boma boli pombo mais botala baloposo mosusu transmission ya culture mwana botami libanda soko aze arabe ayebi arabe akosambela yebi basambelaka na courant ayebi balataka bamvwela na bango ayebi bilei na bango ayebi badate historique na bango ayebi basantu na bango ayebi bankoko na ye aze na bakombo na ye to bakombo na bango wana kozala mebe yo moindo olingo kenda kolakisa mondele biblia oyo akumbelaka yango na imposition botangaka ni même pas esprit y analyse critique mais de génération en génération totangi programme ya UNESCO mais toze ko sala nango nini toze na bekola construction awa toze na ba IBTP lelo INBTP mais ata balingi basala 1 kilomètre ya nzila il faut baluka ba société libanda
toze na ba génie militaire ba futa ba mbongo po ba kenda ko tanga libanda ba zo expérience na ba maison préfabriquée il fallait que 56 millions de dollars et bima pour Jamal moko mo bange moko ya libanais akenda ko la biso ba maison préfabriquée toze na moellon kayas donc mo kuse toze na mabanga toze na zelo toze na mai toze na bateau o yango pe batangi mais yonso toko salaka il fait ou talibanda plus grave basé ko kumba na main d'œuvre mais est-ce que toze bateau bon ya ba inde ze ko tenir te bateau lelo bakoma ko kufa avant ba inde bakoma ko kufa avant lelo to komi na ba maladie oyo to yebeli yango origine était. Est-ce que bato ba sangaraka na ba domaine batala ba homme de science ba fanda batala sur le plan scientifique oyo na zeko tenir te poni ba homme religieux. Est-ce qu'il y a solo nzamba fanda kana katia Biblia? Est-ce qu'il y a solo Biblia ko iko zalisa mboka na état ya bonzambe? Bon, mais politique, n'en parlons pas. Pour y bango, discours, et c'est prise de position, et c'est protection, il y a pouvoir, protection, il y a intérêt. Et c'est ça, comme en majorité, il a un cours constitutionnel, c'est ça. Kaka yango wana, na sorvo ya bato, kaka yango wana, na mitu ya bon politique na biso. Toze ko la musama kanisi ya bino bandeko balandi. Nzambe na kati ya Biblia zete. Bolamu ya baindo na kati ya Biblia zete. Lipamboli ya baindo na kati ya Biblia zete. Bofuluki développement na kati ya Biblia po ya baindo zete. Biso baindo tozonga na ba valeur ancestrale na biso toli ya na misisa ya bankoko na biso protection spirituelle mais soki ya kika ko no ya christianisme no ya Biblia Chine ko keza la développer ba Dubai ko keza la te soki ya kika ko no du christianisme de développer ko yana mokili mais par contre au nom du christianisme na yango sala biso esclave. Par contre, au nom du christianisme, il y a reculé. Le deuxième pays le plus pauvre après Yémen. Mais, est-ce que, Bakoki Bayoka sonité, on va prononcer en gros. Deuxième pays le plus pauvre du monde après Yémen. Mais tous ces pays, scandale géologique, potentiellement riche. Tolobani, plier sans cesse. Donc, sur le ligne, le banding de Kondombela, l'obé simbi boye, batomoso foba kanga itando bima. Oh démon! Et comment magina tango ya suka? Tango ya suka ngokaka yomoto zilaka. Mabala na yoze ko beba. Pona ko zanga conscience ya binomi balé les deux partenaires. Boye bi ko tia dialogue te. Moi ça c'est comme on a lokola yende il faut ba yokaka, yende il faut s'imposer. Na coutume na biso, na culture na biso, l'homme est le maître, le chef. Lelo na libala moi ça c'est quoi na mobali dictature wana ngana kokoka ngote. Nino bengi dictature soko reme uti na moya ya dicté. Nino bengi dictature. Apo batangi sabino démocratie. Yango na bato mosuba benga kangai mobali motabandaki kindumba na ndako bongo mwasi asala nini mwasi pa komo bima na ndenge na ye bokendaki sans culture tala biloko bokopier o pe batikala ki ba copier kaka loposo pembe bino ba ebokei kuna bokopier ye po boze sur place o batikala ki ba copier ye soko na ba série télévisée soko na ba photo roman
nzoka moyindo soka jongi na ba valeur ajongi kaka na ba valeur na ye mabale ko jwa kimia moi ça ko ba rôle na ye mobile ko ba rôle na ye moi ça j'ai esclave te c'est vrai je suis le maître de la maison de la famille mais moi ça j'ai esclave te moi ça za mo pandi moi ça j'ai complément moi ça j'ai mon sungi ya bomo imobimba contrepoids le boko ya moi si le boko ya gauche ezalaka faible par rapport ya le boko ya droite mais basé banguna te ko pesa pe ko yamba mobali mo pesi mwati mo yambi yengo anansiku mese monwanza te na koma kolanda lelo be mission mosusu na ebité facilement moi ça lingala kisaka akoma na indépendance moko na mokili oyo te wana mokili ya ben conscient mokili ezangi vitamine spirituelle yon soboze ko sala yango lokwa théâtre ya mangobo ya jouer yon soboze ko sala yango bongo bocholanaka bosekanaka intel babwaka ke bilamba atelemina se moi ça ko bwaka bilamba likolo na soko na fenêtre sapato bwaki kuna engambe mobali obaki na mwasi balobaki maloba ya bien ono ya ko copier culture moko mwasi abwaki bali biloko libanda bato basé ko sambela ba éviter pourquoi basé ko sambela parce que bosala kapé constat loko ngai que au fur et à mesure l'église ezé ko bota maloko mayebo ndepe mabe koma permanent mabe koma tout près de l'homme toutaki na bisika oyo elenge soko kufi ezé drame tout le monde s'inquiète mais lelote moi ça kaboni na mibali misato aki ridicule tata mobali poya na ebité faut changer secteur hein? Soit changer province soit changer quartier mais lelo c'est tout à fait normal moi c'est ça ko vanter yango ngako tuna wumisaka nanga mobali te soke simbito bimi okay mais yondo komi socle malédiction okomi kunde fulu bato yonso bazé ko bwaka libabe pana yo mibali pe balingaka basi so bazé faible ndengo wana tango yo zeko kaniso zeko dégager mibali nzoka te mibali ba yaka pe po ba umela te bakenda tango yo moni que soka salika ke loko ndesika na ko bengane te ye pas sali yango pour ça comprendre à dégoûter yo et si atafuni etikali mikuwa avant aluka kiu dans sali loko ya ibike yo lingaka te yo moni ke na bengana ki ye pas sala ki loko te ye pas sepeli alors si na tafuna ki ale na kenda bon ti valeur bande ko balandi to ko zonga lisusu na ba manaka oyo to ko simba lisusu ba anti valeur ndenge kaka to mesani ko simba ndenge nini ba anti valeur eze ko se nourrir na engrais chimique et de vitamine o ezaki soni lobi lelo ze sous sonité mama mokolo misunye vimbi na nzoto alati robe ya mukuse elemba mo pepe yoso koleka c'est na nyonso monani ayebika ko traverser ba quartier oyo na ba quartier ko traverser surtout pas na biswawa akoleka nde au moins 87% ya bilenge te c'est la mode yango wana développement yango wana mondialisation ya la taka bongo ya bon le quoi avoir jamais trop comme na ba style mindele bon ti valeur botala bilembo ya bonza et pas na biso bilembo ya bonza mbeze kaka o ezeko détruire o ezeko boma o ezeko diviser o ezeko faire reculer bateau te so to zongi na ba valeur ancestrale moi c'est moyindo aze moi si ya kilo ya valeur moi si o balobela qui éduquer une femme c'est éduquer toute une nation
Moi je suis allé là qui natila bino élément na misère langage codé babomaka mo seleke tazalaka na 29 tazalaka na masekete azalaka na mino ya koswa moto te mais babomaka ekaka pour moto se faire plaisir. Moi ça lobi na yo indirectement oza ko nyokolo ngai na eloko na yebite wana ezalaki société africaine société salaki Afrique wana première grande puissance société salaki Afrique wana Afrique bénie Afrique prospère lelo tokoma na mokili ya masangu biso yonso mandefu mokolo azete mwana moki azete tata na mama bako swa na liboso ya bana na bus partout jeune na mubange baswani na transport tata mokolo telemi bilenge bafandi bako telemate milimo ya Yesu tobeleli ezeko kausa mabele milimo ya Yesu tobeleli ezeko kausa ba cerveau ya bato milimo ya Yesu tobeleli ezeko kausa ba poche ya bato milimo ya Yesu tobeleli ezeko kausa na ba vitamine ya bato ezeko kausa na existence ya bato idem avec l'islam bato wana bateyaka bato ni bandimisa biso pauvreté bandeko balandi bosufu to kabona po mokolo malelo na ko sélectionner ba anti-valeur mikolo zeko ya to solo la sur yango bato babenga ka moto ya se respecter yuma oya zema fuma fuyo wana yanki atimba mobali abimi na basi belé ye wana prêtre moto ya tonga ta wesete masomba ka ba jume weston ya ba 5000 euros ye wana grand prêtre moto yebi ko tonga toilette te mokola ko jonga na mboka ta moso ko lala pa ya bato mais ye wana pesi 7000 10000 euros po ba yemba ye moto ya ze malbouche ye wana balobi ya ze IVPP Institut de vérité polele moto ya ze arrogant moto ya ze insolent balobi ya bombaka na elikambo te ye ze ndenge na ye analelaka ye biso tolobi kimia ya fumu kimbangu balongo pe bankoko ezala na bino tokutani na pose zeko ya pona manaka isusu matandomi